Capage TV. Capage TV. Kabila mutu nyonso. Kabila bantu babakulu Kabila. Okoko kabela même bande kona biso ya Rwanda. Kabila Rwandais. Yo. Oui. Kabila Rwandais. Kabila Rwandais. Yo. Kabila Rwandais. Zela ningo sagana ngai zela mama Capage na kobimise loko mona okata mwana okini zela nani okomi kokosa ngai Kabila soki osani eloko ezela ya kolia ezela ya komela Kabila ate kondeko na yo ya Tanzanien. Oui, Kabila Tanzanien. Yo. Kabila Tanzanien. Kabila Muluba. Kabila Tanzanien. Kabila Rwandais. Kabila Mswahili. Kabila Mukongo. Kabila Mundibo. Wana Kikongo. Kabila Mundibu. Kabila Muzombo. Kabila Tanzanien. Kabila Tanzanien. Kabila Rwandais. Yo! Mswahili. Kabila. Yo, zela nanu. Bien ici ko luka mbongo na ba periode mbule so beta tu moment mbula ya makasi. Wetu vava kibeni mbongo na tangu kibeni libolo. Yo. Muna tangu ya libolo. Yo. Libolo. Yo. Wade Kikongo wa? Yo. Tangu. Yo. Mamuta povela. Meme ambuma mbe tangu tapovela tangu. Kwena vave tangu kibeni ya libolo. Yoka. Pardon. Yoka na mama Capage. Mwana saza utika bafantiri wana ko ndeko nanga. Lobaka kambula. Lobango lisuna Kikongo te. Ko Kikongo eza na buzoba. Makasi. Ye papa Mobutu na ye bakata ko yokisanga soni boye. Papa Kasavubu. Tangu ya mwini ya mwini. Tangu ya mwini ya nkaka. Tangu inangevovele. Mtangu ambula. Libolo. Yo. No beta yo Yuvula kuna Brazzaville, yuvula kuna Luozi. Bakutela wa uke ngeke okevovele. Bati kutela ke libolo. Yo. Même na otobolo lisu. Ça sonne mal. Pasta. Yo kwa magande kona ngana kotika musalo yo na kotika. Lukela biso batanga. Kabo lukela ba musala musuzu ba lukela ba musala musuzu. Musalo na ko kate ba konje. Nini dans sanité. Jamais. Nini dans sanité. Jamais. Na ko ngana lisu musalo te. Na ko ngana lisu musalo te. Musalo ebeti singa libagu. Musalo ekoti singa boloko. Zambe abakisi vitesse mususu ya sika na musala. Zambe kibeni venide ke tinu sa nene mukisalu. Vitesse ya TGV. Tinu za télévision. TGV. TVG. Ok. Télévision tout. TVG. Batapoto ba yebi TGV. TVG. Eloko wane kimakambango. Metro. Kimake tinu metro. Mutuka wane kimakambango. TGV. TV. Ya. TV. Ako sentir souffrance au ngana. Yani kwa fait sentir que beni mono moya mona. Ya denye lambo eza na chaleur Buta deni kaki kutu ke chaleur kina. Na ko cantine ya mai lambo. Le fait tu vas essayer de cantine kamaza. Eza lamba souffrance. Kutu kampasi. Eza kaka protéger bilamba na yo. Mono kibeni kalunda kibeni kikutu kiama. Ko bilamba ndaku ya sapologie. Kikutu kenzo kyo kitufuata kibeni. Soki ozola kisango na télévision. Vous songa kia na télévision. Batu bakoyeba nombre bilamba na yo. Ngesi bana bese bazaki nombre kitafuata. Mutako salelo calcul azate. Bon. Papa Mystique. Baka kechi pasi bobena kunda batuma muna keno. Keche mvuti zitomene kukanga. Bakongo basunga mukongo. Pasi ngina. Beno musinu muna na keche. Keche zibeke pasi. Keche zikazi giama. Yoka. Ato lobi bande uno bakongo likuta. Liboko bloqué. Oyebi bangote. CGFL Anamongo
Rwanda mosika na hotel club santerna kolela pesanga encore une fois chance to solo la tobosana maso ya mabe eleka bilobela ya batu na sina bwaka pembeni na kotala seyo molongani wanga nalingi yo na kolinga yo wanelaka na pesaka nakanisaki nakoki kovivre monzemba sayo nakoki te tosolola lelo tobandela lisusu baproje na biso fufo kerekere ya likama wana wasango tomali mobali ya boga basi balukaka azali awa pembeni nanga ye wana nasala manje ya kolia liboke ya malangwa na lituma ya balokele. 1, 2 présentez vos fringues et soyez bien chaussés. Ambiance général des FAO Hotel Club Santerre Kendese Oliboso Ekoko Logo Nyamati Lato Kera Yokase Yondo. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 +243 82 25 27 31 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Capage Télévision, merci d'avoir onyo sur Balandarabiso. Nzambe apambola bino pe mabota na bino. En tout cas, merci d'avoir onyo sur apprécier Kabiso. Merci na bana ya Jobour na yebi ke bampaka na ngai ba Dr Kinkani bampaka balobi Capage yo bimisi biso na poisa. Olobi sida flinzanza. Tiens, poison kastere kasolaki. Mohamed Mole kamote ma charité solaki. Yannick Kini ya ngaki solola. Et ça va projet to roloba vérité te ndengeni. To roloba vérité pour cha bicarbonate pour ba biso ba senga raté ba méritara. So to senga te to méritara. Il faut bocha ba bicarbonate de tumboka nyeso to rokende. Ce qui te moni to roloba. Merci d'avoir onyo sur soutenir ki biso en tout cas. Tous allons toujours ensemble et ça la biso vraiment bien. Et ça la biso bien le loto yena pasta dadi ite ya kanda na mukongo tokoloba na ba Kongo nyonso boye biso tozala bato tozala ba anti tribalisme biso soki toye na muluba c'est que englober baluba nyonso na kati ya muluba moko to engloba ka baluba nyonso ezate o biso bana kasa ilukela biso te bozo pesa dadi mutu pasi soki toye na mukongo
Mokongo azo représenter Batandu, Banani, Bango nyonso. Tout ça qui sera bon place moko. Ainsi de suite. Bon ça la raté. Oh bio zaki koloboy. Oh yo zaki boy. Oh yo follow que la biso Batandu. Oh yo biso Bayombe. Oh biso te. Et puis depuis qu'on a collé la dadi, Kapash botungi sanga a en Afrique du Sud n'a pas maté. Dadi azonga. N'a pas de commentaire. Tout ça a besoin dadi bola dans la page. Est-ce que kitunga ya dadi? Boyebi que dadi a sala kite mikolo nyonso. Est-ce que dadi a zelo kwa kokao? Po dadi azongeli mokase ya kala ya avant mariage. Oyo pena, oyo wana pena, oyo pena. Il faisait crédit à ses clients. Josué langa mokase oyo. Na hebite bolingi dadi ya kalisusu te tondenge nini. Ma bonza ya dadi alobi azozo badim te. Bon fwanda azozo te. Bolingi bokaba dadi to bochaye wapi. Sapato etoboka. Sapato etengami etikali etoboka. En tout cas, offrande ya dadi ndenge asepelara ke mama Kapash en tout cas émission wana eleka ki bien en tout cas José Mulumba motema beni bar sa solo laki en tout cas papa Dior a solo laki en tout cas Kasi boutique a solo laki pour robo eza ya Kasi ngana na batnanga de ba solo sana senga Kasi boutique Kasi boutique yeyo papa dame nyonso balingi balata bie bakokana na mama Denise Kasi azawana libo kokana na mama Olive Lembe Kasi azawana pour boyer vraiment ok partout en tout cas église des Alaka awa badim na bino na offrande dadi azana besoin nango dadi azana besoin nango Eric Mwamba agence assure la Moussa biso lisusu na mois de décembre tozoye batte to kokende tout wapi mais diaspora azana besoin na biso Schengen ezana besoin na biso Eric Mwamba la Moussa biso pour Schengen ezo tout na biso boloba ki na décembre eza ndenge nini mais Eric Travel azawana merci en tout cas na Irsila Kaili azape na Turquie pa ba HP Redo mwana elaka tinela bana elaka pa Irsila azakuna ko sala bien en tout cas dadi boni tata na biso ya likolo so batela nzambi kuna zulu yani une yeto pamba te soki nzamba batelite vo nzambi kibeni katune yeto ko bokutaniza te wana kibeni kutani yeto wana nkatu topesi yo mbote mama Kapash tukuvene mbote mama Kapash pe to remercier yo pour invitation antoba to lombele merci mu ndio invitation utuvene pamba te soki yo bengisaki biso te vonge kutubokelese ko biso to kokoma awa ndenge nini wetu feti kumina kime papa kifulu nde topesi yo merci ide to lombele merci kwa ngeye tata apambola bino nyonso bozolanda biso nzambi kibeni kakala yebeno kuluta kutulanda topesi bino mbote ya motuya tukuluvene kibeni mbote ya nene kwa beno topesi bino mbote ya bolingo tuluvene mbote ya nzola tangu tolobaka kina tuvovanga misusu bazosepela bankaka basepela bena misusu bazosepela te bankaka beta sepela ko na osepela iwa sepela na osepela te kusepele ko biso tokolemba te beto kibeni katulemba ko mena kaka makutaliliko yo ndoko yeba ngeka siwazaya yo moko kolemba nge mosi siwalemba biso tokoya beto setuiza musala na biso yango yo kisalu keto eki oye sungaka biso kyo kibeni tutakala kibeni ombote kibeni muluzingu oye sala biso toyeba na mokili mobimba kyo kisalu kibeni keto sala nzaya mvimba batuzaya Nzambe abakisi vitesse mususu ya sika na musala Nzambe kibeni venideke tinu sa nene mukisalu vitesse ya TGV tinu za television TGV TVG ok télévision TVG batapoto ba yebi TGV TVG eloko wane kimaka mbango metro kimake tinu metro mutuka wane kimaka mbango kamino lina TGV tika toleki tika mama oya kubuke mbanga pamba tosilisa mbote éviter distraction dadi ela mbo pesa ke opa deni te mutuna oya ye mutu ko ikiani mutuna oya ye achelo libaya ako sentir souffrance ngana yani ko ka fete sentir ke beni mono moya mona
Il y a des lambeaux qui ont la chaleur. Il y a des gens qui ont la chaleur. Il y a des cantines qui ont la chaleur. Tu fais des cantines qui ont la chaleur. C'est la souffrance. Et ça va protéger bilamba na yo. Mono qui vient lunda qui vient qui kutukia ma. Bilamba ndaku ya sapologie. Qui kutukia nzo qui tufuata qui vient. Soki ozola kisango na télévision. Vous songa kia na télévision. Batu bakoyeba nombre bilamba na yo. Ngesi bana basi bazaki nombre ya fuata. Mutako sala lo calcul azate. Kio ki kutukia mtu sala calcul mkio ki kutunkatu. C'est que ça fait ma casse hein. Oza makasi na ndima kayo. Ka ki ben mama kapaji ngolo una mononze ku kuikila. Distraction. Na sini sambote. Vingila yemani satete mbote. Nana calcula na ba forme nyoso mesi. Mono ya calcula ngeke ben se forme sa se kulu mekasi ka baga ka. Na calcula na ba forme amoureuse. Bizibaga ki ben mu calcula nzola ki ben amoureuse. Na ba forme mama na bana. Ngisibaga ben mu forme ngudi ya bana. Nyoso na calcula yo simba. Ya kulu ya calcula ngeke ka simba. Ngolo una mama. Misu musuna yaka na zotalo ya mawa. Meso mosema kaki kutala ngamakiaji. Pasi kubuisa mekasi kilenda gaga. Oza makasi mama. Mama ngolo una. Landa. Éviter distraction. Mama kapage. Mama kapage. Bokutani eza nzambe. Tukutana ne kibeni pa mama nzambi mena. Kolamuka eza nzambe. Sikama mambo manzambi. Famille na yo. Kanda dieno. Ezana action de grâce moko te pesaka. Tuna kibeni vena bena mambo mama nzambe ma grâce po ela musaka yo. Pasi bene mena mama kusika mesa. Mutu ala musako eza nzambe. Mutu kusika mesa nga ni mosi nzambe. Mutu apesa koma kasi eza nzambe. Nzambi ka kuvana nga ngolo. Ezana biloko mibale. Si wa mona bima bibiole. Na lingaka te mutu a négligé réflexion wana. Izola kutuko mutu kavweza kibeni mena mambo. Tango yaka na via mutu. Kina makuizanga. Tokanisaka mingi. Tofeti gindanga kibeni. Na kati ya serkei. Muna kati ke serkei. Ateba mi intimi bazali. So muna kibeni bankundi bo bamboto kele kalabao. Ateba mi na yo préféré bazali. Avo mwene kibeni bakundi bako bo kibeti mazolanga. Ate mama na bana zali. Vo mwene ngudi ya mwana una. Ate mobali na yo azali. Mwene yakalia kuuna. Ate bano yo tangisa bakelasi. Avo mwene bana bako bo watangisa kuna kelasi. Ate yo sunga na vie. Bena batu bako bo kibeni wavana luzingu muluzingu. Na serke okokota yo moko. Muna serke suwa kota kuna ngemosi. Na libulo okokota yo moko. Muna dibulu siwa kota kangemosi. Esika wana mutu ayaka te. Vena kina fuluki ben kumona nga mutu kuizanga ko. Na mona ki yango na kati ya boloko. Mono ye mona muna kati ya boloko. Na ba camarade nyonso. Bakundi ba mababa kulu. Mutu moko tatikala ki ko senga ngai. Vena mutu mosi ko uza kulomba. Mutu asenga zate. Mutu walomba kenako. Kasi ba manifestaki amour. Bakutsonga kibeni nzola wana kinekele kuna nzoto oye nyokwa maki. Nitu ya imono ya mona pasi. Ezalaki yanga moko. Nitu ya mono mosi. C'est pour cela toye awa. Dina mono ngita fova ena. Pona kolesa bino. Muda mukutudika. Bilei ya molimo. Tufunda. Nzambe tata pambola bino. Bika nzambi kakala yebeno. Okay. Nzambe tata apambola bino. Nzambi tata kakala yebeno. Nzamba za bolingo. Nzamba abimisa yo. Alalisi biso. Utulekese. Alamusi biso. Utusika mese. Apesi makasi. Utuvene ngolo. Peto yeko loba. Petu isi tuzivova. Mama kapage. Daddy. Basi ya kitoko. Baketo bobena kibeni bambote. Mibali ya kitoko. Mayakala mambote. Ba homme d'affaires. Mayakala mobeta vana kibeni nzola kwa bantu. Basana mbongo. Bena ye mbongo. Basana nyonso. Baby kulubina. Mena tango aso kwa kotambola te. Mumia miniti waketa lenda kwenda sietiko. Nzoto ebeli. Nitu yelele. Nzoto elali. Nitu kibeni ibuji. Aso kokate. Keta lenda ko. Soki ozana makasi. Vo una yengolo. Lobaka na nzambe merci. Vovanga kwa tata nzambi merci. C'est le pasteur Lité Yakanda. Mono pasteur Bianganzi. Frappe na le frappe na retour. Frappe kunantua la frappe kunima. E bale kauki. Maza mayumini. Bambisi ya minene babimi. Mbisi za nene zibimini. Tata pambola biso. Nzambi kakala yebeno. Merci mama Kapache. Merci mama Kapache. Na okio malamu. Sepeli pe na yoka mukongo kala. Lobi makambo penza atanga moko teinga. Ata
Nikozamboka, ata peuple, petit peuple. Bango nyonso, bato nyonso, bikolo nyonso. Ete biso. Tokanisa kaka na cercle nde tokendaka biso moko. Makambo ebele tokendaka pe biso moko. Na zongo pe obosani. Esika okita mbombolo. Même na douche. Même una katike douche. Yo moko. Ngemosi. Na boloko. Na boloko yo moko. Una katika boloko ngemosi. E pa nzambe yo moko. Ngemosi kaka. Kolala. Yo moko. Kola muka. Yo moko. Ngemosi. Meleka nanga batu ba oli nanga baleka nga. Dadi. Mama Kapash. Lelo. Tem na biso ezali. Nanyo bakoki kotikela bomengo. Nanyo bakoki kotikela bomengo ti. Nanyo bakoki kopesa héritage. Nanyo bakoki kopesa héritage ti. Expliquer biso noto fanda na profondeur. Muto azana dimi ya dadi offrande. Muto azana mokoto, muto azana lamba. Alinga katsa dadi suki na moni suki ekoli. Kitunga yango. Dadi azaka lisusu ye moko te akoma na mama. Vie koma lisusu kwata. Mala mama no yela. Bomengo. Mvuilu. Yo za bongo lela. Kanisi ebele hein. Na kanisi makasi. Éviter distraction. Na kanisi makasi. Ngindi likibeni. Na kati ya makanisi na kanisi. Muna ngindu za makibeni zo kita ginda. Vina ngai mobima mama Kapash. Luzingu la mana vimba mama Kapashi. Ezala kalite ya na liteya. Mono kibedo kenguizani ka yenguizani yempova. Tango tuna kangai question. Kina kunguvulanga diambu. Ezala kalite ya pona ngai. Dina kibedi kala kibeni mvofa kibeni kwa mono. Epi nzamba za malamu. Nzambi kibeni bien kena. Kaka ba question oyo pozaka ngai. Moma mbi kwanika ngima mute kunguvula. Yango wana ndezalite ya pona ngai. Dina kibedi kala kibeni povolo kibeni kwa mono. Otuni question. Yuvuele diambu. Nani bakoko tikela bomengo. Nani bafeti kibeni kunsisi la mvuilu. Pe bomengo ezali nini. Mvuilu kikina. Mvuilu kikina. Na fongola siko bomengo. Vinga wa uye zibula mvuilu. Tope ba yi français balobi héritage. Mona français ba vovele keno mvuilu héritage. Musicien chrétien zate to pesa siko trouble na ba norme. Mizi sendo gimbila ngakunga myanzambi keno kubika ibe tuto vana kibendo wa trouble bien kwa bao. Bimisa affiche kuna papa. Zala nango déjà na maboko. Bimisa kina kima. Lenda. Makambo concert to kolobela après. OK. Mambo ma concert c'est to vovela erzimosi. To lobela nanu oyo ya motuya. To vovela tete mambo kibeni mena wa u kibeni mumia mini. Ezape motuya, concert pesa motuya. Mambo ma concert ya lobela nanu question le 11 décembre. Le 11 décembre. Village chez Temba. On a village chez Temba. Le 11 décembre. Ozoyo ka mama Kapash. Ah, question tuning. Mama papa pesa ko banga na yo tende ko nanga mobali jo. Merci. Chara c'est na channel merci hein. Na moyo bambia on peut le bando za nzunzo hein. Nzunzo makasi. Ni kambo kitoko na landela kamoti na suka. Omoni ngai. Nazalaka muta confiance ite. Mono kibeni ngila pa kibeni ke kala mais soki na lobi na swasiko na sale la confiance. Bon mwene kibeni na pa kibeni na sala ka koleka. Si asala kibeni wana luta. Annexé. Neti wonazo sala mo annexé. Mama mbuki ben ngita vanga wabe pasi menda kumtoa. Mama Jeanne Wita banzamba pambola yo. Kozala wana na concert. C'est toi kala kuna concert. Pour soutenir yo. Parce que betuisa ke ben yesu. Merci na papi Bunzi papa français. Merci kwa papa Bunzi papa français. Loso atindaki moi semula lobite motei. Yani kibeni wafidi di loso yesemu lekeno. Papi Bunzi. Papi Bunzi. Papa français. Papi mais c'est français. Papi Bunzi mais c'est français. Tata pambola yo. Nzambi kakala engeye. Félicitations à Pamba. Trouble moko ekoti na minute ona mbaka. Mambo mamoski beni makoti le papa di fata. Ona ko papulela ngo penza batu. Bébé surtout l'église. Zubila kibeni batu na katika nzambi. Avec geste.
nako bete bato lengo wana feti zuba kibeni bena batu bapila ina na papoli yo yikubibidi na nyati yo yikudiete na kwesi yo yikubuisidi na kanyo kachi yikukenge kachi na bloke yo yikublokele kibeni okota to hospital wakota kibeni kuno hospital e bale kauki mazama yumini bambise mnene babimi mbisi nene zibimini vimana soko vimbana funana na po funana na pasuka soko pasuka pasuka ngefo pasuka oko sale loko ti kukutsakwa kukimako eloba jibempia na papa chéri mena mambo mavova yani mosi jibempiana miliki na biberon miliki mapembe munakopo azalaka na besoin ya mapa te kakala kwani mutsapye mapako kasi mokolo batiaka ina nkopo mekasi kide bantula munakatike kopo esengaki mapa eya kasonga kibeni ke dipadiza kaka ni koloba ete bana bakoli idina tutafa kibeni bana bakolele papa lutumba sosola yango nge papa lutumba kala kibeni vena mundia muri yeto souverain akoli souverain kolele kibeni bomengo eza nini mvuilu kikina héritage eza nini mvuilu ukikina nani bakoko tikela héritage nani kibeni bafeti sisila kibeni mvuilu to nani bakoko tikela héritage te nani kabalisi kusisila mvuilu ko pe héritage ezali nini mvuilu kikina héritage ezali boye mvuilu na kina musala ya baboti na yo kisalu kio ya kanda dieno to expliquer de A à Z pour batu ba comprendre bantu kibeni wa batu mabakisa musala ya baboti to pe ya papa to pe ya mama na yo kisalu kyangudi ya kubie yesedi ku a travailler ndenge esengeli mutu a travailler na yani kibeni wasala kisalu kibeni vaya inza chance pe e sourire na vie na ye chance kibeni kuizanga muna luzingulwa ni chance yizi mu luzingulwa ni pesi e makoki nzambi umvene kibeni ngolo atongi bandako mene vatunga zinzo atongi ba société mene vatunga makompani asali makambo minene na vie na ye venge mambu moma kibeni mena mambote mu luzingo manene aningi akufa kinakazolele kafua tangu mususu akufi liwa ya briske tangu zanka kalufua lwani lwa briske makibeni lukele esali choix kanda divenge wau nzola pila yina we nani akogere biloko na sima nani kibeni feti sala yebe bibima tope papa ye moko tope mama ye moko bien ya ningudi bien nise ya ni mosi tangu aningi akufa kina kibeni wa seka fua asali testament yani utivanga kibeni testament tangu akosala testament kina kavenge testament na testament ayebi ete mutu nini oyo akotikala na muna katike testament yani beni uzaya kena kebo nani feti sala yebina bima ya soneka nani na mokili oyo tozo vivre vaya inza o tutazinga vaya inza majorité na se na moi oyo vaya inza kibeni yefoso bantu beta zingila vaya inza ele bazwa chance ya ko hériter loko ka bantu bayingi kibeni babaka kibeni mvuilu batikela bango bomengo bao basisila mvuilu kasi ebele bazwa bomengo ya mabele batu bayingi babaka kibeni mvuilu vaya intoto lokola bato tozobenga baumbu vabena batu betu tabokela kibeni ke no baumbu baza na mabele bakoko na bango batikela bankaka bafua bato tozobenga bateke bena batu tabokela bateke okokuta bango baza na bentandi ya minene bapara siwa mona kibeni bidike bakiana tala bidike bakiana muna katika okena ba famille présidentielle wele muna makanda mumena kibeni ma présidentielle papa Kasavubu atika mabele comme héritage papa Kasavubu wasisa ntoto kibeni bosi héritage bien mvuilu oyena papa Mobutu wizi di kwa papa Mobutu atika héritage yandaka wasisa mvuilu oyena le père wizi di kwa ni mosi père Kabila le père Kabila le père atika héritage éviter distraction papa wasisa simbisemo ya ndika oni ozona na mama Kapage ulande una mama Kapage oye pa ya papa na biso Kabila fils wizi di kibeni ko sede to Kabila fils azana nuna bomoi una kwa ni kibeni vaya inza kasi mukola kozala te libote ko sepela kinaka kwenda siwa mona kibeni kanda oye pa ya papa na biso Chilombo wizi di ko sede to Chilombo mukola kozala te héritage kozala lumbuka kwenda héritage se yakala héritage tokolobela na ba obaza vivant
mambo mamvuli motuta vovele bobena kibeni na o bakufa ye boba fua kasi mama kapaji kombo héritage na yo kakango kana matoi pe na sambo mambo mamvuli mono kibendo ke mugwaka igwama mutsangu na mona yango te mono ke mona moko na zwa pe chance te ya baka kibeni pe chance ye kala fa kila fuluko ya kala héritage mono kibeni sala kibeni mvuilu na vina nga mama kapaji mono muluzingu lwama na kuta vie à zéro mono kibeni mona muluzingu muna zero na yibite sudi yo kuta ata eloko te ke mona kibeni kimako ata bakwanga na kuta te ata mono kutukwanga ke mona kyoko ata kasa kwanga na kuta te ata makaya makwanga mono ke mona moko na kuta zero mono kibeni ya mona zero mutu oya akoti vi na zero mutu ndo mwene kibeni muluzingu muna zero mama eza facilité kavena kibeni mbude keleka ko okosunga mama aboti yo si wafana kibeni ndondo mama ndondo unayani okosunga papa boti yo si wakabila kibeni nduna bantu ndo unabau to okosunga bandeko ya famille ya papa si wafana kibeni bantu bobobena kwa sif kanda jase ozona na mama to okobanda lisu kosunga oya yo moko zobota si wa yatse kibeni fana kibeni ko unabau yango wana na vie idina kibeni muluzingu foko premexe baboti na bino batikela bino héritage feti lombanga merci ko masemene ngudi zeno boba kubeni valuva na héritage foko loba na nzambe merci lombanga merci kwa pfumu nzambe oya sala nzambi mokavanga mama kapaji biso ba oto zo souffrir beto kyo tunapaki beto mwa tunapasi okolekela nzela nini ve feti lutila kinzila nge feti lutila mama kapaji mwana zela na ye manzembo mbongo outa wapi yo mbongo mama na yo nani ya mbongo nayokaki lisolo na yo na bakulutu bakosolola bazali kotonga yo mbongo loboko na poshi monoko etondi na makasu bazali kotonga yo mbongo misusu mbongo héritage bakuta na famille ebele mususu ya mutoki na ye bankaka kibeni muna nginduzani mususu ya banzela bakisi bankaka muna nzila senkisi mususu chance na ye bakabela ye bankaka kibeni mvuilu ba umosi ba ovana wana na badomaine mbongo wana kibeni muna pasika mbongo ngai nengo moninga boye mama kapashi to kumbona pila yai na ba periode ya moi muna tangu kibeni ya mwini ya makasi matangu kibeni ya mwini wa ngolo fokende ko luka polia fetu wana vapi pasi wadia mutoki boyi utakimona kibeni kifuita kibeni pasi nenge bible zoloba mobali fo mutoke bima mwana yakala kibeni unakati kibibe tafova kibeni pasi sifeti monika natangu kutu ya moi kamemi mwa bien natangu kibute mwini kumundu mwa bien isi koko luka mbongo na ba periode mbule zo beta tu moma mbula ya makasi weti vava kibeni mbongo natangu kibeni libolo muna tangu ya libolo tangu ya libolo wade kikonga tangu mamtu ya povela mbe mambu mbe tangu tapovela tangu kwenda vavi tangu kibendo ya libolo yoka pardon yoka na mama kapashi mwana mwasaza wakotika bafantiri wana kominde wana mbe tangu yoka mambo na vingila tete vingila vovele vingile kuvana explication ya moto veve mbongo vingila mama kapashi vingila zela vingila kwa yo répéter nde ya répéter vingila kwa vingila zolo ba periode ngana lukela ka mbongo periode oyo vingila veve mbongo muna tangu ya mwini moi wisi vava mbongo matangu ya libolo lobaka kambula loba ngoli sura kikongo te ko kikongo ezala buzoba makasi ye papa mobutu na ye bakata ko yokisanga soni boye papa kasavubu tangu ya mwini tangu ya mwini yankaka tangu inange vovele mtangu ambula libolo yo non beta yo dadi changer matea tangu ya mwini tika mbe tangu ina utapove mbe libolo wana kikongo nini wana yufula kuna Brazzaville
yuvula kuna Brazzaville yuvula kuna Luozi bakutela wa uko ngeke ke vovele ati kutela ke libolo même na otobolo lisu ça sonne mal pasta vole kuna Brazzaville vovele ke okima vovele bafeti kukanga oui vovo système mais yani vovele ka kinaka vovele kuna Brazzaville bafeti kukanga po kuna kaba vovanga pila inako kuna vovele una babokelanga libolo deko mamanyanga una problème na yuvula bamanyanga yuvula bamanyanga Kapachi TV monde ayikulu base kutulanda kina vovele libolo yuvula bamanyanga yuvula batandu yuvula bandibu seba kutela ke libolo Wanambula oui libolo esili kasi esili toketo continue mate mama baboti baparent place ndeso nizali ndozomona idina kibeni utamona batu o basi chance ya kozala na bozwi vena kibeni batu po baba kidi mvuilu soki nzamba zo toucher motema na yo vomone bele nzambi kibeni una kibeni ngeye kabola bozwi na batu feti kibeni kabila bantu kabola bozwi na batu kabila bantu kibeni mvuilu na kati ya kokabela batu muna kati ke kabila bantu bakipaka te ba ukibeni muna kabila kabatalanga muntuko kabila mutu nyonso kabila bantu babakulu kabila okoko kabela même bandeko na biso ya Rwanda kabila rwandais yo oui kabila rwandais kabila rwandais okitana ozonga peso ote kabila rwandais yo ozonga peso kabila rwandais zela ningo sakana ngai zela mama kapashi na kobimise loko mona okata mwana okini zela nanu zela nalinga te zela nalinga buzoba te mama wala papa bino nalinga buzoba te nalinga buzoba okomi siko kokosanga na Kikongo okomi kokosanga yi okomi kokosanga yi soki osani eloko ezela ya kolia ezela ya komela Kabila ateko ndeko na yo ya Tanzania. Oui, Kabila Tanzania. Yo, Kabila Tanzania, Kabila Muluba, Kabila Tanzania, Kabila Rwandais, Kabila Mswahili, Kabila Mukongo, Kabila Mundibo, Kikongo, Kabila Mundibu, Kabila Muzombo, Kabila Tanzania, Kabila Tanzania, Kabila Rwandais, Kabila Mswahili, Kabila. Yo, Zelenanu. Ese oyo eza Kikongo to itani. Kabila Tanzania, Kabila bantu baingi. Papa pasteur. Feti Kabila bantu. Na lobi bwe mama Kapashi. Kabila Munyanga, Kabila Mutandu, Kabila Muyombe, Kabila Mswahili, Kabila. Ko Kabila batu. Mimi Kabila pangi na beto, Kabila mepangi na beto, Kabila Tanzania, Kabila Rwandais, Kabila bantu na ingi. Ngeme kabila bantu na yingi, me kabila bantu na yingi. Loko esona kamabe. Esona mabe makasi. Kabila. Kabila Tanzania. Kabila Tanzania. Na sala maboke te no beta yo, abon boy ko tien, impoli. Ko sakana la ito zonga mabe. Wala bo saka kwa ngana zakite. Ese Kikongo ngwe ko tandeni. Ngana bi kabela bandeko na biso baza na Rwanda kabela bango ya kolia ya komela Kabila Rwandais Kabila Goma mutu moko bikole Kabila Ngolais Kabila Sénégalais Kabila bantu na yingi Kabila Kabila ba Rwandais Kabila ba Tanzania Kabila na Kikongo de Kabila Rwandais Kabila langue za makambo Kabila donc Kabila population Kabila batu bayingi Kabila Équateur na richesse na nzoto na yitoni Kabila bandundu kaka papa na ngamoko Kabila bandundu Kabila mutetela Kabila mutetela les amende bala suka ko tchali su papa na ngamutetela te ini boyko Mateo comme quand la turbulence
bêtise circule au makasi lelo na famille na kobima nani? C'est ça. Ba parents, ba boti, eloko yozo lelela. Na famille na ngamoko biologique ou n'est pas ya. C'est ça. Les raïs na kobima nani? C'est ça. Ndeti kaka ningi bato wana ba combattre ba sala ka ndeti. Et bimi lokola ngamoko mwana na ye ko lobela papa. C'est ça. Maman. Et bimi forme wana Faut que bana mkongo lelo suka. Faut que bana mkongo. Kokabela. Bande kona biso ba Tanzania. Kokabila Tanzania. Kokabila Tanzania. Wana Kikongo. Kikongo. Kokabila bande kona biso même ya Rwanda. Kokabila Rwanda. Kokabila Rwanda. Kokabila Tanzania. Kokabila Muluba. Pampangi na beto. Kokabila. Mama Kapash. Ngeme feti kala nentima wakaya. Kabila. Mama Kapash una yentima wakaya. Kabila. Kabila mimi mpangi na Tanzania. Kabila Tanzania. Kabila Rwanda. Kabila Muluba. Kabila Mswahili. Kabila Mkongo. Kabila mpangi. Kabila mpangi. Pasta. Kabila mpangi. Kabila mpangi. Héritage. Kabila. Kabila. Ezo salo nenge nini? Ezo salo nenge nini likambo nga ezo sala nga pasi nazo batela témoignage na ngai. Mama eza na mutu mususu incompréhension. Awoye bateke eza muna kwa mboka. Yego lobaki oye ko provoquer batu. Non. Mutu afanda na ye kimia. Ancien kanga na ye muno kwa vanda. Tu peux la tatouage. Auti pe ko zwa ba diplôme na ye. C'est ça. Kaka moment diplôme et bimi lokwa ngana yeko bebisa diplôme na ye. Et bimi bongo. Et c'est maman. Tout vérifier avant émission les cartons exact penza bongo. Biso ko ça. Te biso batalangu to ko ça. Kapage TV monde. Wa ukulu balanda bena mono bana baba kongo base kumbokela. Muna téléphone. Kabila bantu bayingi. Yuvula. Yuvula siwazaya. Kabila Rwanda. Kabila bapangi na beto. Ya baluba. Ya baluba. Ya Swahili. Bobe na kondanda landaba. Swahili ku Equateur. Kabila ataba ndiko na bisu ya Brazzaville. Kabila Brazza. Kabila Brazzaville. Kabila Brazzaville. Akomi susu Brazzaville. Alongwe Tanzania. Kabila. Alongwe Rwanda. Kabila. Maman nandimaka te un jour de loka boy ko bimisika na femme. Kabila. Esonaka mabe, esonaka mabe. Esonaka mabe. Esonaka mabe. Siko no yeba te, ba ko condamner nga to ba ko condamner muna kwa mboka. Te muna kwa mboka yote. Ndinga. Ndinga. Est-ce que yenzambe tanga sala ki bikolo nga yeba kite ke ngai na kobota na famille? C'est ça. Bikolo mboka ngo pe faut vérifier. Ndinga ya mbote ina. Ndinga ya mbote ina. Ndinga ya mbote ina. Kikongo kya mbote kina. Est-ce que yo penza na mayele na yo soki to lobi likambo moko boy. Okoko tala ate. Na ndenge basala na bongi ne papa na moté azalaka na famille. Nginduza kunde unangita monako ndazita konde pomono mongita vuva yimena. Bo kizeko muna beno woluta gindi. Bon, papa mystique. Baka kechi pasi bobena kunda batuma mona keno. Keche mvuti zitomene kukanga. Bakongo basunga mukongo. Pasi ngina. Beno musinu mona na keche tinakisa. Keche ziveke pasi. Biso mumela. Keche zikazi giama. Yoka. Ato lobi bande uno bakongo likuta. Liboko bloqué. Oyebi bangote. Lande mama Kapash. Lande mama Kapash. Kasi bosui. Kasi mvuilu. Bande ko bosa na bosui. Bo batu bemene mvuilu. Bosunga biso. Lokala kibene tulutuka ila. Biso toza na ngote. Beto otune kiimako. Biso toza ba oya pasi. Beto bato bampasi tuna. Ndozo mona lelo. Idina uta mona kibeni umu. Mutu moko asa na mbongo.
mutu ndono una kibeni mbongo asana ba moyen una kibeni moyani soki alobi atia pasteur liti akana ba condition ya pasi vovo vele bene katula kibeni akotia pasteur kwa kokisa posa afeti kutula ko ndo moni na ute ko se retrouver na pasi ya pasi idina kibeni wole mona kibeni monongele kibeni wafulu pona botema na famille héritage te mona kibeni kya wuto ko na kuta bomengo te kya mona kwa makibeni mvulu nde yango nazosenga idina kibeni mutalomba ata na ntango ya moi idina kibeni tamu na tangu ya mwini kabela bandeko na yo nyonso ya mokili kabila bantu babakulu ata na ntango ya mbula kabela bandeko no nyonso atamu na tangu ya libolo kabila bantu bayingi jokata kata tetoka te mission on est comme le quoi bofingi langa papa ukonga débordé tokata pesa bambote trop c'est trop pesa bambote babomeli esili hein esili lokwa pesa ntango nazalaki libanda nayebisaki ye na bi émission suka yango nasala na yo me nzoka ayoki kaka loko ezi ya suka nabomele relation bomelanga relation te na famille wana nga naza moto monene tobomelanga relation mpo na nini mama eske kikongo yango balobelaka yango bongo te eza yango kabela bandeko na biso ya Rwanda po bapeye kangama kabila rwandais kabila rwandais kabila rwandais bautuna kina fuluki mostuna donc mavata kabela pe memi na bandeko na biso lokola bapeye eza voisin ya tanzanien kabila tanzanien kabila 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 kabela pe memba oyo ya Brazzaville kabila Brazzaville kabela pe bandeko na biso ya Zimbabwe kabila Zimbabwe kabila Zimbabwe kabela bandeko na biso ya France kabila français yaza congolais ko kabila bantu na yingi kabila bazalaka posé mama ndeti asali loka on dira ça elote nzoka gafer munene makasi la col pastorale libo mama yo mtola tsaki ba kola ngoti yo de doena nayebaka teke makambo boye kobima mama na bani muna pamboke mnoramboka komekate mambo kutuka mena yango na galomoni ke ba mikolo so ba lo mnoramboka ba puso na mpandi po ba calculer nini ko bimana nini ko bimate kasi sala bo kabavanga mena ko seke nga mikolo nyonso ndenge bambula ezobetela ngeza lokola bêtise ndezo betela nga kasi bêtise na braza pe baloba te libolo libolo suka ndene ba mokulu yo azanduke libolo vovo vele libolo kuna Brazzaville wana bakenge esili libolo feti sola fuluke vovela libolo vovo vele kuna Brazzaville libolo bia kuna luozi libolo kapena jambo dembiko de vovo vele kina beto kwa kitsasa vovo vele libolo beta mona wana kina gembuta vova yuvula ba manianga Kapashi TV monde entier yuvula libolo etangwe mwini wana tangwe mwini jambo ikolo indi voyi yatilika noka silikas libolo din musebe nzamba za beto bakulu bana banzambi tika yani pas Congo te donc aluzoeli tika man mbefana vosi vova yuvula kuna luozi tika toki tokotuna bana luoza ngo biso mo tokotuna kolobela biso eloko toki tokotuna na Brazza tokotuna est-ce que bino bata Brazzaville esika papa Sassou azali est-ce que boloba ngo ndengo na penza esika mokonzi azali est-ce que papa Sassou ko pekisa bango te papa Sassou ngezu famille Sassou yo non y a te loka bien impoli il est vite que dans la semé c'est ça. Est-ce que vous occupez? Comment occuper? Comment t'es kata na kabo na distraction? Abeda chou pas au kabela batu makasi hein? Abeda chou kabela batu ningo zo kabela.
abeda shuku kabila bantuna yingi na benga ota abeda show akipaka te abeda show azana batna ya kipa il faut motema na ye tutama soki motema ne tutami il faut bela ba chrétien nyonso ya monde entier bana banzambi bo bakulu kibeni muna mondi ya ikulu tobengisi bino tukulu bokelese le 11 décembre le 11 décembre biso nyonso tokutana na village Chetemba twakutana kibeni kuna village Chetemba pona ko soutenir mama na biso Jeanne Witaba tuiza kibeni soutien kwa mama Jeanne Mutaba Witaba Jeanne Witaba na album na ye La Main Invisible mon album ni La Main Invisible soki oningi oyoka album o mobima La Main Invisible bozole kibeni wa kibeni ya ikimami nkunga memikulu La Main Invisible beta Jeanne Witaba officiel Bula Jeanne Witaba officiel ndena sengi na ba chrétien nyonso ya monde entier ngitalomba kibeni ngwizani tokutana le 11 décembre le 11 décembre merci mama Jeanne nzamba pambola yo bika kibeni nzambi mama Jeanne nzambi kakala apambola docteur Carlo bisika bizwami yo kaikala kibeni docteur Carlo apambola apôtre Ntumba apôtre Tumba nzambi kakala yengeye apôtre Emmanuel Ntumba nzamba pambola yo apôtre Emmanuel Tumba nzamba pambola bandeko nyonso ya assemblée des saints nzambi kakala kibeni ensemble bya biku ba o yangai boba mono na Afrique du Sud kuna Afrique du Sud tikate na pesa ta 3 personnes dika kaka faut faire 3 personnes Presse Sasa le sénateur en vie le sénateur kuna vie tata pambola yo nzambi kakala yengeye Mohamed Moleka le seigneur de la ville nzamba pambola yo nzambi kakala yengeye atana liaki te atake didi ko lokolo lesaki mama kapashi kina wadiki kwa mama kapashi donc Kaska Sereka Poison les champions nzamba pambola yo nzambi kakala yengeye ba bon séjour na Eridi Boyoko ana mboka ya bakoko na yo musicien Eridi Boyoko bango baza awa na Fabrice Ngitavu baubena papa kibene Fabrice Ngitavu parking ya ba joueur parking de ba joueur Fabrice Ngitavu bon séjour na yo Fabrice Ngitavu ba bon séjour lumbu ya bidi kibene bana Afrique du Sud bana ba Afrique du Sud nazo régner awa na Fabrice Ngitavu mono kibeni renya ngine Fabrice tata pambola bino nzambi kakala yebeno maître Patrick Mpiana na États-Unis maître Patrick Mpiana kuna tata pambola yo héritier Mpak pese loko kakaki yo aba kombo nyoso zo bimisawa na mona kata mutu mote sauf moi bat na biso ba moi na so batela ka relation yo ko batte na batte la relation bunda Mohamed solo la gi Mohamed te asola gite na bota tana dirba MK Fox tata pambola yo MK Force ba o ya dirba mika bona Trésor Muji Yannick Kinia Trésor Muji Yannick Kinia Otis Massa na Dirban Trésor Massa loboko a Dirban Trésor Mafia loboko Dio aza mafia te Trésor Massa loboko a Dirban Trésor Mafia tika kasi kolobate komo wana kasi MC Leader tata pambola yo MC Leader Philippe Zamalek jeune millionnaire Philippe Jamaïque jeune Philippe Zamalek Jamaïque de yo yo pongo le biso ba bêtise hein maman kapage mais so kitam si Pablo Kitamba la tata pambola yo bikanzambi kakala yebeno na bosanité Pila Keneko bienvenue Kiankibe bienvenue na Dubai bienvenue Kiankibe oya kraka yo wana bienvenue Kiankibe aosala kaka na bate la relation Aristote Kitambala tata pambola yo Zambi kakala yengeye merci prophète Marquis yes ça va prophète Marquis na kanisa obo ya mosala na nzambe prophète Marquis c'est vrai ça HP Redo asalaki bilamba ntango bakanga ngai te
libéré d'adilité à Kanda. Ashperedo. Mwanelaka. Nzamba pambola yo. Ashperedo alala pongite. Ashperedo mwanelaka. Bien. Et Sungagi. Garçon chameau. Kasi ba collègue kaka Ashperedo te. Garçon chameau. Nano yoka été. Kasi osapena mwana moko so garçon wifi. Na moni mikolo na mbisi biso muke azotanga wifi azotanga classe merci bandeko bino moko boyoki mate ya pardon lingomba eza la construction kende nango bongo vraiment lingomba eza la église eza tongama soutien to pe ko soutenir na yo e ko soutien tuti lomba kibeni kwa yeno na changu bato mbongo baza tellement ebele kuna chango bantu kibeni bene mbongo bena kibeni bayingi mais bato a chango ngo kara bantu bena kuna chango kibeni beto kutubula kara maître Chura Mboma l'imbattable champion maître Chumba imbattable tata pambola yo maître Chura Mboma maître Chumba Mboma bisika bizwa biwo ba patron no ya chango obozalaka na Chine Osana Dubaï, Osana Belgique, na Allemagne, na Angleterre, leki na bino yeyo. Bosala mingi bano bandanda sala kama mama kapa. Yebisana nu ba patron a chango mama. Na oka ke na chango ba cotiser ba ke poto si là. C'est vrai ça. Okabe oui, ba ko cotiser lo ba ke okepe poto. Joyeuse, ba cotiser te. Lera ba ngona ezanjili Njili. Batika, e ko ba époque nu batiki. Na chango tozaka kana ADG Eric Mwamba, mwana changu ya Tongo. ADG Ye a soutenaka pe bana changu. Ah. Oui. Ok. Eric ça. Na changu tozali susu na honorable Francis Chibalabala. Honorable Kofi a changu. Ah, akoya na Chibalabala. Akoya na base. Na base na moi akende na base combien de fois? Ah oui. Azala nini parti ni. Ye. La parti ni. Premier vice-président et assemblée provinciale. Mon condipe. Honorable Francis Chibalaba. On a Chalito et Nachao. Kasi batu moko na ba. Na ba nani? Ba Jekoko Mulumba. Te Jekoko ça va. Ah. Jekoko ça va. Yebisa Jekoko provision na ndabute silagi. Ya solo. Mama yo moko lobelanga ngai ko loba penza. Honorable Jekoko Mulumba. Yebisa ka batu nyonso en général. Ozo yamba eli susute. Honorable asali nini? Ko bimisa na ko lia na ngai semena lia na ngana bimate. Na bimi na olia te siko yebisanga papa c'est mieux na lia na ngame na fanda ka kuna c'est mieux te ko c'est mieux bima ko bima bien ko bima bien ko déborder mingi to okatemis oko ko bete sundika monsieur ndi te mission ça va bande ko bolimbisa eza mibine kwa mboka ngana zo sana yo la na ola la pongite mama batu ba ko benga ngana téléphone zo bebisa bana no ko bebisa bana ndenge ni boyebisa nzambe mutazo bebisa bana ye mutasala bikolo mboka. Oh, bah, ça va pas bon. On a kotika musalo yo na kotika. Lukela biso batani. Kabo lukela ba musala musuzu ba lukela ba musala musuzu. Musalo na kokate ba konje. Nini dans salide. Jambe. Nini dans salide. Jambe. Na ko liso musalo te. Non, musalo te. Musalo ebeti singa libagu. Musalo ekoti singa boloko. Musalo ele singa fumule. Nina salite. Bono musalo yo bana Belgique, bana Allemagne, bana France, bana Italie, bana États-Unis. Ba kabaka bokenda wapi? Mboka mwetoni na bato mboko makasi. Non, il est battu. Nani. Pardon. Moi, ce que dans la bio, on a plus attendu personne. Il y a ça, on a eu, hein. Ce qui va au sala, c'est ce qui va au sala, thématique. On a su mouton si maman, Bayombi, Bandibu, Bambata, Bantangu, faut bien qu'on tungi ça. Totiki na ba commerçant, totiki na ba business, to continue na politique. Esika ba continue ça. Préparer déjà 2023 to yeba. Oh. To rosala wapi? Parce que na inanet. C'est vrai ça. Tout ce côté 2023. Joyo katani tout to solo la boema comme na biso ekota te toke ma. 2023 on ko caption na 2022. Tomati tarif.
lukanga r yango avato koma élection r yango tozo luka oye déjà tozo ça elo déjà oh tozo eba tozo kata tosilisi tosola on a police na simaka moi na ça soki na deux na ye soki deux personnes moi na so na deux personnes awo lo bato kangile ba chance o tchaka numéro na ye na tchaka ça va na yoki pende tilibande bandi ko bete mama moi biso to kende ko sala te 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 comment te ako ko bete na lobi to zana période yango na yoki ndete liye ba kata mwana mutu te beta moi de mabanga pesa bango bandeko na yo o bazotalo soki ya bamanyanga soki ya bantandu yebisa bango yeva mudingala bia mukikongo na wa bisa banga ba fengisa ba pekisa ngo finga elo e kanisa nga yango bon makamba salite bana ba Congo Central bana Matadi bana Mbanza Ngungu bana Kisantu ya Kimpese Metenge bana Kambetenge tembeke de cimetière bana Gonde mokunda biso mama bana Babakulu Congo Central Mvimba bana Kiyombe Young Noir Mwanendo endo Boma Kisantu kuna baba nzaidi mukumba Young Noir kombo na ba yebelo kuna mboka Young Noir OK pesa utana mboka na mboka batu nyos na tambola bata mboka Young Noir kuna na mboka mono kumba ma Young Jino Noir Mbunda mboka Jo Mystique kumba ma Young Noir Young Noir kumbu kuna banzaidi kuna pata Young Noir end kukitsasa ngina binomosi lumona luna mama Kapage Pasteur endu lutula kibeni moko parce que ça doit passer kena kumtuala numéro dia ma edi 084 24 43 491 084 24 43 491 gisifana mbote kwa 0 metushela ponga hop nanga kase mo to vene mbote kwa binoba ku merci Kasi Boutique Kasi boutique ya bakasi olatianga na mariage tala ninga na bimanga mobali kitoko nzamba pambolo Kasi Boutique molati simonene babi olata nini kaza kamuze nalata ki nyonso na kaleso ezalaki ya Kasi Boutique c'est ya Kasi Boutique Kasi Boutique nzamba pambolo ti lelo nazana elengi no na kati ya nzoto mosa badu te na lobi elengi na nenga bilamba mama tokati teka bapode batachokote biso kana bapode batachokote oya baba to bapembe olingi pembe OK mwindu olingi mwindu Ruth Beauté ayebisinga nazala place zaka wana ponga pena posetelenga na kier osalinga bien de singa Ruth bato batunanga pakola nini ozopakola nini mikolo na zao donc depuis na oti sida faut monter kana yindi mais na yindi te na pesi ko chocopo donc faisons ba produit Ruth Beauté ko savon noir quoi savon noir eza pona ba moi biso pe bata mwindoti ba mwindo salinga ne zo longo za savon noir miki oui donc savon noir so ko saleli yango elongola ba biloko wana OK et nourrir peau voilà bato o bazana ba monike mabumu esalama ndenge bate yango ya Ruth Beauté ezali obandela yango chaque soir bato bazana ba bouton belé sala wana manjare o eza pona ba bouton o eza pona nduta bazana ba nduta bo consulter Kapashula bo consulter Malika Manya boyi bozo ba produit et moto basombi kuna bato kini basomba na kini parce que tona ba kisi nyonso ya ba fesse po ye minene ezali tika boy poitrine neti yo boy eza mibali muso alinga mwasi na mais bu na yeso ezaka mwasi poitrine eza minene voilà lèvre ya mbebo neti ba musicien balinga ba mbebo ya rose OK ba garçon o en tout cas Ruth fa aider biso ba biloko ya mo ebele neti ngalinga na nga tena mwindu bona za moi c'est mieux que na chelo côté na ba lèvre eza ba lèvre là montre les papiers encore montre les papiers voilà, beauté.
Église à Rose parce que même ba jeune et belé ba quartier oh ba comment ben ba bemba ozo lu côté Pepsodan ziki si on bembo lo ba potentiel li ba pota oyo ngolongolo pero qui sauter oyo eza okopakolango na ba fesse na yo na ba katikati na biso ya ba fesse ne tu soko sokoli ndeti ba ba journée mo eza bana ba intimité ba fille ya ba poitrine ya minene makasi na bozwa aba tozali na ngobo benga poitrine o mobali na wa mesa na solo nzoto na o solo nini oyo zo mesentia mobali c'est ça solo nini il faut te na katikati ba nini omoni ba lèvre na biso assez otia ngo pene likolo na ngo wana eza na inconvénient eza te parce que eza naturel surtout mpona bolingo mpo bafille ebele balinga bolingo bafille ebele oyo omonaka mobali remorkage na mwa moko asala kokaka mbala moko te oyo asala kokaka 2 fois te ntango tu papa ayoka kogute c'est ça baproduit ya riti bote yango oyo toza nango déjà na marché oyo aza na besoin nango contacte kapashula ocontacte josman ya malika okozwa baproduit banimero na biso kaka oyo bayebi banimero na biso mais tokotia mpe nimero ya riti. Papa, oredezo yango. Est-ce que biloko yango eseyaki? Koko teleza wat. Mbote na biso? Mbote. Mama kapash. Yo poza. Ah na oredezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Bayebi singa sérieux za makasi hein. Eza pe na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te oredezo eza pe na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition ya kitoko. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Papa, livraison à domicile. Nandak na yo. Na petit colis. Baye kotike la yo. Express ezali. Bino moko boyoki. Soki omoni na famille bozala kana batama baby loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake kotike la yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te Kongo ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Britney sur Orge. Maman Kapash, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Maman, Barniva, j'ai lié. Maman Zala Bopeto, moi la paix Azala la Bopeto na ye. Touro eza 2021, ba âge mignon sur la maman lié. Ba basket, ba sondage, des zéro à qui. Comme ça on a le mbangu, boya. Ah on a mam mignon sur ezali. Maman bomisa bana po ya ngonde bokasi ya baparents. Chez MAM, pour une tenue tendance de saison qui donnera le temps à votre habillement, vous cherchez des costumes, chemises, pantalons, chaussures, des baskets, robes, sacs et autres accessoires de qualité, pas cher pour toute la famille. Découvrez notre collection. Notre adresse, avenue Kassavoubou, à Rekwado dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 07 58 832. +243 99 25 124. Avez-vous besoin d'une entreprise générale du bâtiment pour vos projets de construction ou de rénovation?
L'entreprise Loukou Béni Daniel Service Construite SARL du jeune entrepreneur Daniel Chidibi est là pour répondre convenablement à toutes vos attentes. Elle est spécialisée dans la construction des maisons individuelles, des bâtiments collectifs, industriels et publics. Loukou Béni Daniel Service Construite SARL, c'est aussi plusieurs autres services, notamment l'étude et la réalisation des projets de construction, la maçonnerie, le bétonnage, la finition, le plafonnage, le carrelage, la charpente métallique et en bois, l'aménagement de l'intérieur et de l'extérieur, la vente et achat des terrains, appartements et matériel de construction. Loukou Béni Daniel Service Construite SARL met également à votre disposition un service de formation en DAO, dessin assisté par ordinateur et autres. Installé à Kinshasa, au sein de l'immeuble Beautour, local 33, commune de Lagombe. Écrivez-nous à l'adresse email danielchidibi@gmail.com ou appelez-nous au plus 243 85 12 52 330. Loukou Béni Daniel Service Construite SARL, une nouvelle génération des professionnels du bâtiment à votre écoute. Capage TV. Capage TV.